kobo ya 40 ans, mais un blédard. Un blédard, non, basangi si bino kimia. Mwana pota kobi mukala. Yako luka mwana ya blédard. Na luka na yeba mwana blédard. Akabo kange photo track paparazzi. Mwana blédard akomi siko na ba paparazzi ba mama mikolo batapo. Iya ya Sony ngai. Muninga mwaso akota la toilette azo sumba zo nena. Arieta oka baboti normal na mutu normal. Zemi 9 mois ka nebisi to memise. Zemi 9 mois. Nakendaka na baekola mwana baefore kofutaka batike arrêta azosaka na zelo bakangi photo track nani yango ayebi te na communauté congolais biso tu tobota la famille ya sika ezalaka te biso bato tobota ntango tozali na bana mike lokwa barieta soki oyebi ke okozwa mwana na ekole totambolaka bamama poto totambolaka na bapapier lingette mafuta vaseline mafuta na saki parce que bana poto na ba hiver bazalaka ba miyoyo moyo zwa mbala moko na école to kenye rendez-vous il faut tambola na lingette na mo ba papier na mafuta pona ko s'échanger mwana na po bana na poto na ba école muto benda mwana miyoyo ko zalate donc na école eza bola ima ba madame mwana batala na bango bana bien te donc mutu moko ta vanda na communauté lo bake ngai nde na vandi boye ta na tika bana na tiki bango na école ba bimi propre bazonga propre lufunu bana biso tout bakendaka ba école na ba hiver tala ba miyoyo kangami bango po eza hiver zone tangaka mwana za na maîtrise ya propreté na yete ata yo mama biso ba manelo tozaka propre mais au moins attend na za bana miki ba age barieta so na okozwa mwana na école na otambola na moi lingette na moi vaseline nanga na mwana na ndenga kidiba so to ke centre commercial na memi sune la ma réserve pona bobu zoba okokutana na mutu na nzela pabi bana manela salite nzoka nde ayebite mwana uti ekola uti kosaka naza libre yaya bo kenele kola mwana yo mama oyo yo mutu otangaka na ekoli mwana na tangaka ekoli moko na rieta yo mama ya mukolo mwana no na rieta batanga classe moko to baze ekoli moko na mwana Karine ozi mwana muninga oyo aza angelu nzambe okangie photo po opesa mwana wana makambu na ye matière baya kobundisa mwana wana mafoto nekota na kati ya communauté bato base monke na mwana mama totambolaka na sa moyoyo lola na lifelo ezaka nango te so tokufi tofutaka nyonso tosalaka anse tofutaka nyonso tosalaka donc mwana muninga yo kangie photo na ide kake na pesi binemia mama na ye balalisa mwana wana kao yo ndeko mwasi na yebisa bino bato bovanda to olanda ba mama na batata bozo sala complot nzamba zala contre complot nzamba zala contre complot bato bolinga bokwesa Karine bozala bezo bokwesa Karine boleki na nzela mwana na ye nzela mwana nombre ba dinemio bozo bakisama contre Karine, contre Mouana. Parce que, ouais, comme ils sont randotés. Parce que rando to sala ngo finga rieta, to pexabinote. Pour to finga rappelle moi na Chantal Baba, qui zengi mutu munone bili bili, munoko mai mai. Ça passe, bo finga rieta. Et ça, monde d'internet, to banga bibembete, to zana respect na ba morte, to ana respect na mibalite, to ana respect na banate, to ana respect na ba mamate. Ça passe. Eza monde ya bana na bana tokota mais oye komi personnel bo komi ko luka mutu ya mwana muninge kwea bo komi sko ko luka ke lis moko ya muninga peu importe soki ba docteur yi to tuni bino kaka communauté awa enoki mwana influenceur soi-disant mwana Karine mwana Chaya ya komona oh là là mwana nani soi-disant Enoch mwana ya Sarah botelema ki communauté ababwaki mwana babwaka Sarah ndoki obwaki so entre Sarah na Karine nani aza mutu ko embrasser nani aza mutu ko linga bino bosali abaganyoti to aider Enoch Sarah mutu mabe Sarah boye so Karine wana soi-disant na liste ouais bino peuple congolais to sala na liste lo bino bazoba communauté so Karine soi-disant abotate bakabela mwana babysitter mwana soki ya bezi asomba mwana soki za na mama moko aboti Arieta mama biologique
Arieta on a bimas cause na maman na biologique. Maman biologique a moni ke na ko boko la na Arieta te. Na na besoin mwana te. Na na besoin na vivre na nga. Maman na zaki na bolingo Arieta te ndenge Karine na bolingo Arieta. Nani azo mérité to pe c'est trophée. Nani azo mérité soit trophée. Mwana moko aza abandonné maman na boye. To keka na sem. To ponga na lingi la sepelisa bino na analyse. Arieta ndenga zana ba somba ye. Po maman o déjà ndimi ateka mwana aza échec. Maman a même zemine 9 mois. A sacrifié mwana Nicolas Nzala. Alobi déjà na Karine ngande na vandi bo po zemi bateka ngote. Basala la coopération à Poutoulou. Basala la coopération ya Diamba. Basala la coopération ya Oteka Nia. Mais coopération ya mwana ezala te pe existante na monde. Mais ce qui maman moko boye na monde à cause ya Nzala, à cause ya Mpiaka. Andimi a sacrifié mwano ya memi 9 mois. A teke lango Karine. Karine, na la besoin teke lo zemi na comme yo bota to sala ba miomi na ba sili na libumu pesa nga 10 000 euros nga na teke lo zemi. Maman wana déjà aza irresponsable. Aza maman ko bannir na communauté. Moi si ateki mwana na pesi muninga mais muto ba tekeli mwana Karine Mokonzi o ba tekeli Arieta na benga Arieta na portugais pour na messa na Arieta ba tekeli princesse Arieta na 10 000 na 15 000 na 20 000 na 30 000 to yebi montate to yebi montate ba tekela ye Arieta mais kotala o est important mwana nyoso na monde ata ba fazer o ezalaka important pa na biso ba bot peuple congolais mutu adopté mwana boko la mwana bien Arieta wana Karine total na communauté a fêté la mwana na ba fête a futa ba mbongo ebele poko sali sa fête na kati ya poto po sali c'est la mwana fête bato ebele bo fanda kawa na poto nde bo sali ba 30 ans na bo fêté la bana na bino ba anniversaire na ba salité mais Karine wana bleda a futi moi sali na 500 to sala 1000 euros a sombi gâteau na yeso ki ya 20 euros a sombi biloko ko lia a décorer muto ko décorer salle a sombi ko lia ko mela po bato bako ya bengi si bato invité bato baya ko kabola inane ya mwana 2 ans ya mwana 3 ans ya mwana baby shower ya zemi il faut sala na bolingo po sala makambo bongo to mona ke ndenga zalaka lengelaka mwana na ye ndenga zalaka na mwana na ye faso gataka mwana na ye o senti ke Arieta wana en dehors ya barando mwana zokola na affection mwana zokola na bolingo mutu alingi ye azana maboko mutu alingi ye où est le mal communauté congolais bato ebele botelemi bobimisi ba misu ma vondo na histoire ya Arieta Karine abotate toyeba vérité plupart basa mabala na communauté bozana bana na bozana mibali bobala na ba alliance mais bano bazana bandaku wana bazabana mibali wana te est-ce que mibali ebele ba papa ebele o bozolanda Manuela Kitoko opération sala ADN na mwaso zane na ndako basi ebele mabale kufa bino omoni nzamba permettre afungola misu ya mibali na bino ba papa basi apoto ebele o kanisa ke o mwaso na vandine na ndako mwana wana Didier ya yo Didier azala ya yote ya voisin bota na mibali na makangu libanda bokoti sa bolokota ka mibalo koseli mobali no ndaku zemi mezemi za ya bangote esa ya mibali wana te boyoka bat babeta ba histoire na bino bato ebele botelemeli vie Arieta se retrouver na maman alingiye to matato kita Karine botate oui pona nga Manuela o est important tant que Karine azozwa bien soin ya Arieta pona nga eza le meilleur parce que bon lela na communauté bato maboma koto babwaki enoki mama wangani enoki mama mutema mabe mama yakozwa mwana no Sara obwaka enoki Sara ndoki enoki siko koto mususu na gauche to bambi Sara mabanga abwaka enoki na droite kuna toke Karine ezongisa Arieta mwana za yote sika kokangama mwana mutwe mwana za yote siko to lingi nini na communauté to lingi nini na communauté congolais eloko to lingaka to eyeba na raté
siko mwana ba opesa bolingo botelemeli mama mwana ope babuaki baboye na mama totelemi to marché siko finalement communauté bazoba communauté bambwa communauté bandoki communauté batu batonda haine botonda jalousie ton bozo sala ngomoni ennemi bitumba musu esenga so wana besoin Karina sila bitumba musu esengaka bozwi mutu boniatie ka kipa ka kokolo bokalikila ka via Karine te mais vi ke bozo telema pe mabe yango ya Karina zanango vika ke bokomaka likopa nzamba kota ka likambu ya mutu ata zana ba défaut ata zalaki mabe nzamba kota ka bitumba ya mutu batu basangani omoika ne bosangani liboke po bozwa mutu ya muninga mwasi moko boy peu importe bakabela ya rieta asomba rieta defa rieta babysitter rieta meilleur babysitter du monde oh batikela ke mwana po il faut mutu azala na confiance atikelo mwana na babysitter ya vie quelle confiance faut mutu amona bolingo kati na yo po atikela yo po mwana za moitié ya vie ya mutu donc vie na yo donc babysitter meilleur babysitter donc tout ok na vie ya Karina banalise ka selo bino koto musuto mona babysitter donc soki mutu na vie babysitter koto ba baby meilleur babysitter du monde donc azupeka trophée donc place nyos bo linga boko isa mwana mwasi oyo aobando zalaka likolo aobando zalaka ka hot donc na ki babysitter wana bo bengi ye Azam abimi meilleur sitter babysitter du monde parce que babysitter batik la ke mwana de 14h ti mois 18h de temps à 14h à 15h de 6h ce qui a hernie mais yé ba pesa e cadeau ki babysitter ya vie c'est kabimi meilleur babysitter du monde donc ce qui balobi ke koto ko somba donc Karine mwana bledar wana donc azala rappelé moi millionnaire donc Karine mwana mona mbongo donc bino moko ba komisa su Karine ngo mutu mbongo pour faut somba mwana il faut zala na malonga faut porter monnaie zala ko lenda siko Karine ngo bledar ba mbongo ngo azwara wapi kana ba mbwa o bazaka na ba ndeba ba pesi Karine mbongo donc koto mbongo meilleur babysitter koto mbongo donc mwana Karine bledar donc, on a l'argent. Il y a somba mutu. Hey! Seigneur. Donc, Karine Azana Mbongo. Donc, Mouta Mbongo, les millionnaires. Mère boss. Les millionnaires. Donc, sans discussion. Donc, Ngane Tinga Manela Bona a la capacité de somba mutu. Mais moi, non, Karine, a la capacité de somba mutu. A sombier boy, yo kan pena mutu. Abi maman, soit 10 000, soit 20 000, soit 30 000. Allez, donne-moi. Les bébés là, donc bah t'es que lié moi là, faut ça n'ambongo. Kosomba moi là ça coûte l'argent, donc il faut ça na makamposo à moi là, donc bah t'es que lié moi là, un homme millionnaire. Donc bon t'as un de beau pour là, meilleur babysitter, boss de boss à sombi bébé. Donc qu'est-ce que nini? Ndeko na ye soki ndeko na ye amoni ke apé sa carrière la pesi soki moi na ndeko na ye, mais basi ebele wa, ban ebele bo bengi sa ba uta ba Afrique. Base bele bano bozalaka na bango mobala okanisa ke mwana na yo okota libalo botaka te na batsanani okota libala obota te bato ebele bobokola bana bandeko na bino bana ebele bozalia ba yaye ebele bozana kati ya life na batsanani ba ndeko ebele na moni demande se na moni demande la karité ba ndeko ebele bandeko ebele obo vandi abo telemeli via rieta botu na ba papa na bino na ba mama na bino boza bana bandeko boza bana ya ba mama bo kanisa te bo benga ba mama mama na bino soki mama abota yo akenda libala abota te ndeko ne moka zalaki bibota bota akabela yo mwana bakaba yo kado pa mama yo benga mama mbaza mama no te mama leto mama kulutu oyo yebala msu secret na kimukolo na kati ba vie na biso to na ba problème sérieux eza mabete ndeko ko mama tia kari na za te na zo sala omoni demande te bandeko ebele bakenda mabala ba pesa bino bana bandeko ya mabete mwana nyoso ala mwana ngande na zalaka nga Manuela
mukolo na aux occasion na komisama na nini ya bato baboko la bana mindele na lingaka na adopter na enviaka na salisa mwana moko boye na boko la mwana o aza ya ngate na lingaka ngo na komisama a na poto ba mi komisaka ndenge zala ko mwana moko ba oniokola mwana moko ba longoli na famille d'accueil na tia ndaku na ngeza na disponible pona jara bano ke bazangi affection bazangi bolingo où est le mal mukolo musu bomona ngala musuna mwana chinois bomoni ngana mwana indien bomoni ngana mwana soki ya sénégalais na komisa identité mwana te na loba équipe te ezala mwana mundele ezala mwana chinois ezala mwana sénégalais ezala mwana mundibu ya marocain ya somalien équipe te makamusu foto sala malamu na vie e mabete bino bo komisa ngo problème bato bozo la réponse na vie ya Karine boa banani oh problème à Karine comme problème ya communauté tolo makambo rando te bo fingana na Karine monde matière magalilo mama eloko ezo sala yo eza problème ke kaleso mobali no etikala libanda kaleso ya mobali na yo etikala libanda kaleso mobali neza foti teza rando ekenda bonga na lobala yo magalilo mama rando ezala rando ezala soki mutabeti yo pe luko beta ngana yebisa soko okota ndako anganga kota ndako anganga Karine pa kwa sa telefoni to mona kaleso ya Choupidou na lobango mbala combien eza rando eza game magalo komisango eni na motema zongi sa rando internet to boy physique to boy makamba physique arrêtez ko sa naka finga arrêtez na musika bo finga na Karine na musika Karine sala ba lelisa yo ndenge caméra yo moko mikwesa caméra osi caméra na yo kwei toke komona ba kaleso yinda ya mobali na yo ba kaleso salite nkele ya len ozwa ngo pe muntu azwa ngo pe zaka mamingeni mais olatisa ngo Karine comme Karine azana moi ba sode ba leke belé na communauté olatisa ngo po ba soda Karine ba fula mupepa kaleso ya len yo lingai batu ba yeba mobali na lata kaleso propre mobali a saper parce que grâce ya ba chinois nde bazala lokwa ba mbinzo bazala lokwa ba fourmi baza partout ba pibia kaleso mobali na yo mais en réalité soto bito zala naître yo moko ko isi caméra batu tozui matière yo pe sambela Elvino ba chinois toi na rando spirituel Elvino bosombela papa bakaleso bo bakisa nomba bakaleso ya kala nyoso ko buaka po suwe ya magaleza la msu Elvino pe kaleso monana meto sambela mukolo ya Elvino ko monana ezalata ya pembe ezalata repassé ezalata propre koleka ya le Kim princesse Kim mami kenga love ezala propre mais oh yo magalozo sala ola eza bitumba ba faible po ba yo kanisi ndenge Karine azawana rando bo sala mwana ya Chantal ndenga kenda école oza sir que Karine azana ba chinois te tina école ya grévis Karine azana ba chinois te ba maman batanga école moko na grévis Karine azana ba chinois te na kati ba école ya bana bato ebele bozalia magali yo kolisi bana yo kobe okoba nobet mama benga nga pena Manuela Mokonzi parce que tozala ka place makambo ezali benga nga pena Manuela Mokonzi oba ko pena point ko virgule te Manuela Mokonzi je t'accepte to vandia en analyse to ko vanda na bino mutako kimisi la Karine bato azate mutako longola bato ba soutenir Karine azate donc bakisa pena Manuela Mokonzi ko virgule te point zo pena point li dodo na dodi awa do Manuela Mokonzi do ododi mission na bino eza bandoki bato ba ina Karine ndenga na vandi bo lingisinga Karine ya bisi bino boko imaginer te motema mabe na bino elingi le msuna yaki na ngape pa Karine na yaki na ngaya lokuta mais siko motema mabe obino botelemeli mwana bato aza innocente o bozo bundisa mwana ya muninga bino bato bobota ba 3 4 5 mwa mutu moko boye sika aneka na mwana moko mutu mwana moko azodokisa bato abana 10 bato abana 5 bato abana 8 bato abana 7 mutu aboti mwana moko pe likolo mwana ngo pe bino bozo tatone zemeza te ya yete mais bobuaka ekuna mais vous comprenez que apesaka po mutu apesaka te na pesi bino exemple ka ya Chantal apesaka te yango mona kata
Donc ata chinois moko sala ne forte ya ko zope ki autisme ki baba poto ko zope muta filmer biso mutu munene mwana Chantal tanga kendara classe boye bisanga te mutu munene na bonga maka na caméra mwana na ba bongisaki ka na caméra parce que boy imaginer que mwana Chantal sans filtre bo jusqu'au sans filtre bo cheye ezala ndenge ni na été école mwana Chantal na école magali lo mama si la mama oza jalouse o motema mabe aleka bino po okomi si problème ya riete lo bino peuple a répondre nga magali répondre nga Manuela peuple congolais de partout dans makambo sérieux tika biso kuna to boba distraction na yo donc Karine wana donc c'est ka pesara makasi na Congo donc banda na bota mana on a mona problème ya influenceur te comme problème à Congo donc problème à Karine béton Karine wetu donc Karine wana problème na yé et déranger Congo sija Congo donc sija Congo yo moko magali muto lobby donc eloko lokwa Karine bleda a oume na potote a botate mais a commis problème ya Congo bo sala ngo ndenge ni Karine béton Karine wetu princesse Arieta Mukalenga Jackson Mokonzi Torobenge na ba kombo nyonso parce que mutunga na comprendre ça c'est na habité donc Karine a commis sous na kati ba problème à Congo ba problème donc a pesé na kati à Congo donc c'est kaza et toi les oubliés ma casse influenceur simple influenceur azel lokote mais quelqu'un ou azel lokote a commis ko pesé na Congo ndenge nini et commis bitumba ya peuple congolais ndenge nini magali lo mama yuma wa fragile oza vraiment fragile longo dégage rendre maman koko et maman mukolo bo simbarate soko kokara benjir te kokara ma finga te dégage-toi bima na internet que no lambela mobile makusa que no classer ba carton tonisi Nicolas Moir na yo nyonso yo comme ko bengango peuple congolais d'aller partout ba na poste vérité nini oyo ko baxer la Congo salaire na yo mobile ya magali tata mukolo tato akomi na ba poila pembe na sa nzoto na ye tata mukolo lokwa yo alain donc moi si na yo balo bimiseli mbongo alliance ba belle famille ma vie à Karine yango nezo intéressé na kati ya couple na yo obandi 3 mois na komba mwana muninga 3 mois non stop nga moi sa mukuse nga moi sa lekin taba na gu ndenga mukuse na ozama yele kokate ngana luka mbongo te na vande la Karine muninga moi si ako le kaot ba finga donc au fingier lelo o y après une semaine yo Karine a salisa ko magali lo mama Karine Mokonzi a salisa ko ba live tongo midi pokwa Arieta mwana ana comme le quoi mwana Fati mwana ana Arieta comme le quoi mama Denise Arieta na minitio to ya succès Arieta lekina Karine na succès na minitio yo total na balance na communauté après monde chic na batu noir donc après monde chic to tia Arieta alekina Karine Mokonzi na succès pour magalo vendre la Arieta botala photo Arieta to sali na ngonini na communauté africaine na mikolo na poto donc muto aleki Arieta après monde chic c'est Arieta après Fati c'est Arieta zo kundana ba matanga oh Louison Rib repose en paix oh docteur viola qui moine allez docteur là-bas dossier neutralisé donc toi kana Arieta maman mukolo kwa magali serveuse au travail te serveuse suki na mayele na mukuse na yo donc yo lobela mboka te yo zara combattante yo zara mama combattant makambu ya Karine abota te pesa peuple congolais conseil to luka misala tiki toko batu bo avancer te yango bo monike résultat batu ebele bon koma lokwa Pandora bon ya ko lelisa bana na ba caméra yaya mobala afuta mbongo te yaya balos bangala musala te batu ebele bo koma ba mandia lokola ba Merville ba mandiante bon koma ba mandiante na internet na ba mandia talebele à cause de ba vie à batu ozo bosana poto to yaka ko luka moi si à 50 ans bit na yo bitumba no ezalika po biso communauté
toya ko découvrir ce qui vérité ce qui lo kuta neti nga Manuela kandela na bana nga 5 na la mukaka tongo na ebo luka mbongo na nga soki na luki mbongo na nga na luki mbongo po weekend na kende boîte na kende robina na mobali na nga place ba respecter nga ba pienga invitation na ke ko répondre invitation ya mariage to anniversaire donc nga na vandela na nga Rieta ya o eza échec eza vraiment échec Magali via Karine Baksara elo mote na via mutu na communauté congolais modèle yozo lingo sala marketing ke peuple congolais bandoki basia bandoki ba gagner vite plupart ba mama mikolo batu bazotia batu na beret omoni mamingenya ayako swana na Géraldine moi mama mukolo lokwa mamingeni babandi rando na Géraldine makambuka ya Rieta mais mutu lokola mamingeni Oroya ko lekolobi makambo ya Rieta mais yo moko zana na ba problème très sérieux obota ba bizengi oyo lobi Géraldine ba ko bota ka te ba ko peso ba kokote mais oyo vandeli mwana muninga Arieta alobaka Arieta ayebi ko loba mama fufu mama c'est chaud mama na lala dodo donc Arieta oyo ko lobela akokola akoleka na bano yo bota bandakala na mayele mais o vandeli Arieta na ba panel soki ya ba MK ya ba NK soki SK bo vandi wana de Arieta te en tout cas Karine bravo ba chinois bon maintenant ba drapeau na bino parce que na koke loko te na communauté congolais donc to luka mbongo te Karine na sali férié lelo za ki férié pona ba congolais bandoki pona ba jaloux nyonso a Karine lelo za ki férié bat ba ke misala te ba life ke zongi nga muninga mwasi na osa ba life sikoyo pona ute musala na lie na meli na sali mwa dodo sieste na bitena lamuka dossier zo touché Congo Arieta za mukalenga Jackson na Congo moi Fati Beton Karine Beton donc makambo eta la Congo eta la biso nyonsabi nga pena ya na vanda na analyse na lobela makambo Congo torokoma ba combattant ya Arieta biso tout à cause ya Magali donc lelo batu ba salite journée mort koto batu musu ba vandi ba ota la Karine koto batali Magali ngabi kaka donc to bouger te boki ba misala te ba misusu ba sukoli ba masoko na bangote ba sukoli ba niar na bangote bango na kana life mami ngeni ko swana makasi na Géraldine tek ngabi mama nanga ye Karine ngwa simba kisa fuli bango nyonso mupepe donc bino tu bolo belaka mwana ye soni Magali bana bino ba lobela ba mukoni bana na bino ba lobela ba mukoni bino boza bato bozol bundisa mwana muninga Magali obota na boloko yo bota na boloko na potwawa obota na boloko ebe sengwa maternité to ebe lenga maternité yo ko apprendre mutu masola obota na poto po bana misato a mibali oya na mibale ba uta kisasa ba ya poto zemi no uta na ngo kisasa oya ko bota ngo na prison Magali abota mwana ne asuka na prison bana mibale wana babota mana kisasa baza ba bleda ba uta kisasa mama yana bana mibale na zemi moko zemi wayaki na ngona libumu place ba yambaka ye na poto abeta soki mwana ndeko soka salaka ni na mwana batu soka tiesaka poison bakanga Magali na zemi ya munene akenda ko bota na prison tanga zoda madame pousse tanga bimisi mwana la police ezui mwana epesa ngona ba famille d'accueil bato ba yebi bolingote soko tali plupart abitumba bato ba bumisa Rieta eza bato ba bota na poto me ba yebi bolingo ba yebi nde ba boko la bana te ba yebi lenga maternité te Magali wa jalouse na mwana muninga olia to melai na Karine likambuni nango yo lati via muninga yo zalaki no yako confirmer biso nyos Magali abota Karine abota ba baby shower mwana wana bokendati eloko nini bolingo ebongwani na en makasi ozana affection po bolingo ezaloko mwasi na mobali yango bino bato bopusana pembe na Karine ezalaki bolingo butu bosalaka na Karine ana droit kokima bino te ana droit koboya bino te soka boyi bino bolingo bozali nango ebele ezobongwa na en makasi bepwani so bozala besoin Karine ngo bosololi ka bobengani ba numéro mwana mama boma moto sito lembi eloko zo sala bino eza en bozo koka séparation te Magali ofukama Magali ma Charlotte limbisa ma Charlotte limbisa to finga ma Charlotte a mama biso ma Charlotte a mama biso limbisa biso Magali modelo yo tambola na fête ya Karine
Ba whisky à Karine obino bo mela na ba tabana ba soso. Bo lia bo mela. Et loko nine comme si bino na niveau en boye. Bo tala ta bo la mouté. Na kosa bino te la famille. Makamo ezo leka na communauté. Yo muto obanga ba connaissance te. Yo muto obanga ba camarade te na 2026 fo na éliminer ba tebele pembe na. Je te jure. Et ça somme. Magali eni nino komi nango makasi po finga Karine avant. Azongi sabino na nzoto. Bolia soso, bomela. Ya Chantal to kompranaka. Chantal a bengi sa Karine a bengi aye ba fête sa Karine ata 5. A bengi si Karine ba fête ne Karine aye 0 faute. 0 soirée, 0 barbecue Karine atikali koya. Karine bana pa Chantal bana paradis ba tomboki. Ba simbisio tout chité. Ngande na zabo nazo obligé te fona na fête sa Karine. Nazo obligé te il faut na mona na Karine azan zambe na ngate. Nazo obligé te fona na fête sa Karine. Nazo obligé te bino bokei 3 4 5 fêtes. Obengi si mutu net obengi sa batu na ba invitation. Est-ce que mutu ana saka obligé fo ya fête na? Ezala mutu hôtel soka Monique na ya na ye. Chantal abima yuma devant muninga. Oye 5 fêtes. Ebele bandara na 2 fois. Ngaso na ye likambulo une fois yo yaka ya ngate na oyate. Ato kufeli na oyate. Ato fête ya munene na olala nzala na ndaku na nga. Chantal abima yuma et pas muninga. O finga ye. Asali ba fête ba baby show oya. Boye na libala ne bobimi lokwa ba tantina Karine. Bande kwa Karine propre ba yebana te. Bino Chantal na Magali na mami ngeni bo domina fête ya Karine. Bino wala bitambola tambole ba nouani na mibali ba mazopo. Bo amvutela e fête na ye. Bo ya lokwa ba tanti ba mama leki na ba tata mwasa Karine. Bo balisi leki na bino soki mwana na bino. Après wana nyonso. Bo sali ba activité la bino muninga yete. Et un problème te zeli kelembate. Et comme nini Magali ndoki sorcière. Batu nyonso mitema mabe ba bonga na vite. Bino wana bo sali kiri contre Karine. Sko bo koki Karine te bo finga na Karine. Nga mutu lokwa Karine na rando Magali. Bino bo sali 20 ans. Bimi sela banzungo chali kolo. Bo sala rando banzungu Magali. Olembi ko sala na Karine bleda. Bo lembi ko sala ne rando ba sapatu. Bo sala ta ba rando ba sapatu, ba saki, ba periki. Donc bo banga bleda. Donc muninga moi sa zang sibino kimia. Oh bo lebite, il faut que naka pa lisune moko wana reta. Nzamba batela mwana wana. Na sima ba mama nyoso mikolo. Tolo ba makambo ba bi likambo arrêté comme isko likamba communauté. Et comme likambo comme polele. Deva bandoki, deva bana nzambe. Deva ba magicien. Deva ba pasteur. Donc mutu nyonso ana droit kota likambo. Ngape na ena caméra. Nzambe ya lola. Nzambo ayoka mabondeli na biso. Nzambo akufa atika Yesu ayana ekulusa kufa na ekulusa pona biso. Bato mabe. Pona bato mabe wana ba Karine. Nzambe kotala mabe ya Karine te. Bundela arieta bitumba nyonso ya moi pe ya molili. Ba combat tout pour moi ekomi bitumba ekomi spirituel ekomi mabe. Binemi ba koti tina base ya mwana. Binemi ba koti tina kati ekola mwana. Nzambe kotika mwana bambana te. Kota likambo justice de Dieu. Bundela mwana bitumba. Mama nyonso wako leka. Magali na prophétiser pona oloba kombo nzambe. Totato la komba mutu musute. Yo Magali. Eno yo bimisela mwana muninga. Nzamba nzambe. Bino bo swana na ye. Yaza Angelu afinga mutute. Rando na bino yana Karine. Nzamba bomba mwana na sama kila na ye. Mutu nyoso koleka la nzela rieta. Nekola rieta. Na yo mama oyo. Ozo pesa matière ya mwana muninga. Ozo touche mwana muninga. Nzamba lelisa la banda kuna bino. Nzamba kota likamboyo. Nzamba kota bitumba oyo. Batu balela. Batu balela. Batatola. Mwana naza innocence. Nkolo bomba ina sama papu. Bandoki ba mona ete. Biloko arieta zolia. Eta dam ya ba madame ya ekole ya reta toyebi yangote. Nzambe mutu tozo simba mwana wana. Azangelu. To asente. Biso tuto fingaka. Biso tuto fingaka. Mais innocente fille wana. Nkolo bomba ye.
Nzamba bomba ye na sama kila na ye. Magali bitumba ariete zaka yo na arieta te. Arieta zonga simankolo. Yo telema na ba Ange Gabriel. Ba bundela mwana bitumba. Tous les mamans. Maman nyonso. O abimisi sorcellerie. Na vie a mwana ya bato. Po biso tuto aba mama. Biso tuto aba mama. To finganaka. Meto ke na oluka bana ba ningate. To lukaka. Mama, koma kutu mukalate. Koma pena Manuela Mokonzi. Tia virgule. Comment Manuela Mokonzi bandoki to modérateur mouta bloqué moutouté bakozala na pour message za bino message fait toucher bino bakisa na sima kombo nanga to kokota bitumba mwano bitumba butu nyoso ko yankolo kota poto livrer ngo devant mokili nzamba omona nzamba za juste bandoki tu batelemi boki ba misala te basi ya mabala ba mama mikolo minduke telemeli mwano nkolo minduki nyonso telemi na vie arieta kitisa bilombe tu nzamba longi sa mono magali wa sorcière swana na Karine bunda na Karine yo tindaka bato ba ko bundisa bato na bandaku yo betaka bato beta Karine bunda na Karine mwana na salioni oza sur peuple congolais makambo bozo tinda mutu nzinza kanisa ba betele maboko nzinza kanisa betele maboko njoka ndeza kufa na ye magali bitumba mwana oyo otika na life okomi boye nzamba kota to sengika justice de Dieu to yebi nzela musute to yebi ka nkolo soki to komi na suka moteme suki etant que mama o to finga po finga ne to finga ka to mesala ko finga o mama zo bimisa magalo za na N wano zana ngoko zwa 0 0 0 0 okomona kande bazo avancer bako matape bako tombwama sans papier obino ofinga sans papier o mona ke bituma la famille makamususu soke zo leka bozela na sentimate na landi ba life tu magala sali alobi soki Karina koti bakata e maboko Karina koti na kati ya la police magala changer formule. Problème à magaleza ezake aluka makamususu. Problème à magaleza te ke ofunda nga. Nga pona nga na mona kutata sans te Karina ke ofunda. Na mona kata sans te Karina funda. Acha ngona caméra. E abitumba mwana no. Wana mutu akose justifier te. Ba pesa ke nemi itinéraire te. Karine ba pesa ke nemi itinéraire te. Makambo yo monyo kosala. O ezabiye pona mwana na yo. Tu ana besoin oye bangote. Yo mtoboti mwana. Soko osala likamu na leta te. Parce que tant yo sala makambu na kati ya caméra boy. O pesa biso itinéraire. Diable a travaillé quand l'information biso to pesaka. O ana besoin pe information te. Tika yanke sala makambo sa ki yanke. Yo pe yuma sala makambu na yo. Sija mwana na yo. Oh la police te to changer. Magalo otika la kana makambuana. Karine, to stopper makambo, to se justifier. Oh justice, to sala na silence. Silence ya arme, ya ba guerrier. Silence ya arme, ya ba longi. Oh ezabitumba mwana na yo. Oh obligé te. On a koti la police te. Bango tout ba bi place au vandak. So muto ana besoin. Akit selon la police ndakuna yo e yamba batu ebele adresse tout le monde nazanango nanga na zakanola na adresse na yo siko boni bato ba na Belgique soki mutu ana besoin na yo ba ebi ndaku wana besoin tira biso caméra te wasu na besoin te oya ko pouvre biso mukanda te oya yebi ke yo za sans papier akitisi police aye na police na ndaku osala ba feti okendaka ba France otambolaka oza anonymité osala ba life wane loko ko se justifier te ko lingaka te ennemi atanga yo magala yebi vina yo te eloko esala magali ayebi vina yo te Karine a memona ba façon moko boye a linga comprendre yo kangela ennemi kanga porte muta comprendre yo te ba fingo sans papier amen ozana papier amen ofundi na l'état amen afundi te amen ko pesa ka position te mutu a pesa la position yende ba liaka yende ba bomaka tika biso tuna qu'est-ce que c'est
tika biso tout na qu'est-ce que c'est vie na yo eza vie privée na yo chacun de nous tu as besoin ko bomba ba vie na biso vie na yo qui star eza caméra au soigni moi discussion moi analyse au sali publicité na yo ça c'est vie na yo y internet Arieta za vie internet te Karine Arieta za vie privée na yo aza care monteur ya motema na yo liste moko nzamba pesi yo tu n'as pas obligé ya kola ko sala tapage ya kola biso na kota ki la police na fundi na sali boye soko za sans papier za sans papier mutaliboso te na mokili oza sans papier mutaliboso te eloko nyonso soko za mutaliboso te yo sali yango soko sombi mwana seko za bato si basomba bana basomba bazemi soko za sans papier avant yo bato ebele bazala de ba sans papier soki eza mwana bakabeli yo na ndeko eza yo te muto fungoli nzela wana avant yo ezala na bato ebele babokola bana bandeko soki ezali pe nini yango obota te oyibaki na maternité oza muto liboso te ayiba mwana na maternité donc elikoloba ke makambo nyonso bakosela yo eza eloko liboso te c'est que c'est salama okutango déjà roulaka na mokili yo landika lokolo c'est comme ça imposé na maman wana yo omoni Magali to kangele porte soki ba na besoin na yo bato balia bamela bayebi adresse na yo basala motema na bango elingi pona princesse pona reine mwana na biso o etali communauté sala analyse na yo ba chinois des fois batu mususu biso mto tombola koni wana botomboli bino mtu bobamba koni wana na mabele bozo obligé il faut bo bamba koni wana na mabele bozi mai bo buaki bo kangeli Magali bunda manango parce que alobai ke Karina kota te Karina koti la police mais quand Karina koti la police Magali a changé direction mais ma Karina makamba e ba via Karine. Allô Manuela nakangi na micro non yoko loba non yoko. Donc, comment Magali, bonsoir. Comment Magali, ezaki azo linga comprendre ne ma vie à Karine. Aïe dans une information te. Parce que tant que a koki ko kota la police te. Et comme yo, ba pesa ki e mukanda. Ba pesa ye mukanda ende komora kota. Na uti na la police a porté une plainte te. Est-ce que boyebi que la police a un droit ya ko bomba ba benga ngo nini? Lingana na ngeza passe ya ko bomba d'abord information professionnelle. Soki Karina yaki makambo Karina lobby. La police aza obligé te. Il faut bomba yango. Akoki koya koyebisa quelqu'un individu moko akoti na la police. Bonjour monsieur, bonjour. Il y a madame Imoko Mokonzi elle est venue ici pour me porter mes plaintes. À la police il peut au secret soki nini wana, secret professionnel. Merci. Donc la police impossible. La police aya kopé ça. Madame Magali, attends, je recherche les madame. Elle s'appelle qui? Karini Mbolina Mokonzi. Magali, il faut qu'on kosa bateau bana ki sasa. Bateau to vandi na poto to umeni na bapoto. La police a un droit, il faut donc yo mutu mukolo baroza a besoin na yo. Ndenge Karine a porté plainte. Ba bengi so ba komelo lettre. Bakoya ko tangela ngote boyo yé kaka na réception en plus pe ba bande konanga police à réception boyo kana eloko moko parce que moko bat na communauté bozo ba kizengi police à réception aza réceptionniste ba réceptionniste aza na accès na ordinateur amona makamuni nezoleka na ordinateur ya la police parce que ça plainte eleki na ordinateur ya collègue moko songolo donc yé police a telema wana na réception eza na woka jusqu'à latika nini ya la police aza réceptionniste donc aza na makambo wana Karina yako sala moya tanga ngona réception na ezate abandi ko beta Mokonzi Karine madame oui je vis elle dit que toi tu parles de Arieta ba ko peso maloba wana te ba ko peso ngote mais tellement communauté ba kizengi ya ba bololé
combien Karine a porté plainte. Karine a sali boité. Magali problème les até que Karine a porté plainte. Karine a porté plainte. Azan a posé Karine a pc information. Donc Karine nga on a quoi kolobano maman. Fungwa na micro maman. Ozan est loko ko se justifier te na communauté. Eza mwana na o porté plainte. O porté plainte te. O yo ko sala na vie privée na yo etali bisote. Eza makambu na yo bomba ngo sala ngo na silence. Loba no maman. Allô? Ouais, allô Manuela, je crois que na bandi live na kati kati. Oui. Herbat banjo benganga na kiku na téléphone na shubidu yekutu mtaib singabino. Ndenge olanda na téléphone mususu to solula kende no ka komata oloba une fois pour toutes parce que yo ki ba conseil au pesanga. Elle c'est quand même yo ka makambu collègue no azoye biso. Na biboye Manuela et al mambo suka na olube po omona kena oki mambo lobi. Merci. Vraiment merci. Merci. À vous continuer Karine. Salama kambo salaka baguerre to salaka lobela musique ibina vie privée no etali bisote. Toi na besoin toi na mutako se justifier te. C'est fini. Kanga mo toi na boaka mai na koni to le kamaka mususu. Po so yo lobi te bat ba osilam. Yo soko zolo bat ba otalam. Yo fo kanga ba porte wana. Continuer ba rando na yo makambu na yo mais makambu mwana. Manuela nabi na che vidéo et m'laxate vidéo nanga. Non, moi, le mito, l'axi kanda kunao. Non, moi, la mouinda. Ah ouais, ah ok, c'est bon déjà. Eh, yaya. Et longi moyen, on l'accésate, on a tchibu. Ok. Donc, il y en a bi, oyo. Loko les airs sous canal de Marambo, je crois que chinois n'y a pas baza à non passer message. Makambo na ba live parce que ba lobe na ngape kuna et sili. Musalo biso to ti kala Marambo nyonso ezolo ba mana kombo mwana biso to zo ka ba vidéo comme preuve. Liloba na roba na makambo eza kende toke la police to kosuka wana te je crois na loba qui ont déjà non zo la mwana avocat mundele to kende ti et puis jour sikonga na ya lisu pona lobela mambo eza jour na yebi copie bino adresse ke to kende jour bo na herbo il faut boza la poto ko samba jija ko kata likambu donc onga na ya ezaka herbo makambo komi na suka ba bengi po jija loba makambo nde bo mona kindenge basala ka isili à part wana na roya lisusu teke balobi na Henrietta Mati na kendaki na école balobi na nga boye na zonga ki boye ba convoka kinga wana esili nango déjà na balokuta ese lobama ke belé o batunyo so bayebi parce que biso soto ba sumi wete to ape bazoba te soki mutolobi a na ifo ezala aso a ekomi e elongwe e ekomi o ekomi i déjà to comprendre mais na communauté na biso to yebi na biso ki ngapo na mona keza ko bango moni soki bato bazo bango baza complexé devant yo makasi il faut banda ko bota makambo en fait ba mona to simbi koto e simbi te to simba koto e to simba koto yo et po mona ki mutema mabe si ba pousser mutu ake ko simba mwana do olobi pe adage moko lobi nzinja kansara ba obeteli maboko nzoka ba obome po même na lelo o pe aba lobby na nga penza na mbila ba singa madame quelque soit ponga mona lobby vraiment loba na ezo za la pona chasso qui peut caler son mobile ne o yemo ka filmer na propre téléphone ba singa madame ça ne regarde pas yo za dilt ya za dilt ça n'a rien à voir babi mwana no za ku minerte aza bébé yes bébé babi do na bino ya mikolo aya apporter au plainte yo koki ko se défendre mais la petite bébé a koki ko se défendre te yes donc yo eza sous makambu ya bino mi balete. Et comme mambu ya mwana bazui kombo école la mwana ba singa déjà ba jamba okene école photo et que bi ma bonté ba singa ba bi madame omoni ba vidéo ozo sala mwana ya yote biso totali na dossier za yo mwana okyo tika lelo yo okyo tika mais mwana okokisa 10 ans so amoni vidéo wana mwana okyo ko taper doute que oza maman na été yes donc ba singa madame il faut faire très attention na niveau makambo mwana bébé ndenge comme na l'état ba singa oui tu travailles dans les réseaux na pesi ba TikTok na pesi ba réseau na nyoso ba singa siko sala attention biso to conseil yo ko lo ba isute parce que na dossier on na ndenge nyoso vi ke za makam na yo na ye mwana sala kana réseau te ya parvenu ko laxa photo mwana o yo mama za na onte ba bi la ilongwe mam na bino déjà na loi likambo maman jamais okyo kubatuninga aussi au posta mwana na ye na lobi te donc bref wana esi la kuna oyo kaka
non linga na chelo signe oyo parce que erna ke la police ba domuna nga na ki mabo na makulu na sac nanga papier ono la kusona musika e ape yo gumba te ona zukuna donc tina nde ba loba déjà ki apporter plainte te eza kubanga pour avoir plainte samedi balobaki okota jamais na mbila balobaki on samedi 24 ce qui 48 heures mais lelo lundi ekomi yo ake na kati ya baluki na yebi te to na poto yo ke na mbilo kyo baluka ndako na yo et puis na mbila yo kende na mukanda ya mutu mais sous na mukanda mutu kanda okoti na mbila déjà lo alboso basenga ka identité obi mesute ok na mukanda mutu ndeni na mbila donc pour au mona ke manque d'argument et puis plein de bazoba menga sengo na ngeza kaka buzoba na biso ekomi nango na suka o eze su makambo te ngana leki yo ngana umela awa ngana bayebisinga madame nyonso na ça n'a rien à voir. Ici, c'est la loi. Loi est au-dessus. Il y a tout le monde sauf Moutouté. Yes. Et donc, madame, donc, déjà, quand tu es madame, wana kuti yesu, isa mambo mwana. Donc, wana ba makambo wana, etali susu nini te. Ya apporté au peu plainte sa mambo wana, ceux qui ont comporté, mais au déjà, etali mwana, oaza innocente, alobarate, asala kanaba réseau te. Ngape na laksinga mona publié, bobi yo maman na yi. Mais raison, c'est qu'elle n'a pas droit aux ânes à raison. Donc, on a c'est au Kati. Oh non, l'action na musique, hein? Karim, Zela. On m'a dit ngas ko longa na olinga. O ale lokwa ko laksa na communauté te. O ya ndimi, on m'a dit Yesu. Yesu azara na ba o ya sala mutelo ta finga mutita azara na bato ba boya Yesu. Tina suka. Nde ba okto no bake ne kulus ba boya ye. E ape na bato ba lingaka Yesu. O m'a ngo zawana. Lelo kande to banengo peka lelo wana loko laksa bisote oya ndimi boya boy c'est comme ça la vie balobaka okota garde à vie te okota la police okoti la police obimi ote akoti abimi abeti demi tout mais idée ezalaki nini ke yo na quartier ka te ba police ba okanga yo mais yo koti tina kati osimbi pe téléphone oyepe na bato ba filmer yo bakangi yo te komi yo te atourna ki donc atola kisi. Donc aussi ça va ba kokota doutité. Donc on a information au pesa bisoté, c'est bon. Des filles là qui au côté la police qui yango wanati. Toi tu ko balusa makambo ko? Makambo yo sali to ngo bezo yeba souté. Problème ezaka ke tembe fukami baloba ko côté la police te skoti. C'est tout. C'est bon Manuela na yo qui est pour ngende kana la tiki. OK.